Azan de pasteur ya église nae na bato balandaka ye. C'est vrai ya ACK mutakalize na réseaux sociaux. E bandaki moko na kanso bandi na mbiye, obandi na nani, obandi na mi. Mais misupe bazali. Po na suka subi na sachet. Ils sont normal à Salango. On est sa deuxième vie nae. Oui, pasteur, ezaka babilo ko amela galère te yaka. O pesa game efficace, pesa moi bonia ba muke wa zala ba tata na bango. Papa na ya préparé tant que comme pasteur lobby. Il va consacrer parce que Congolais nous ça distrait na mambole kana politique. Mbote Bandeko Balandi à Vérité Universelle TV, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans la Vérité Nabino. Là, c'est moi, Martin Detino, le mignon de la presse. Merci pour la fidélité et confiance au bout. Mignon de la presse, je salue mon boss, Maître John Motema, ya Maman Micheline. Et je salue aussi mon cordon papi le Congo. Donc, Bambote Bele Sikazali. Na Pesumbote Nasima Kamera, Osé Mido Énergie, le grand caméraman. Je salue aussi mon boss, le boss Kiss, le boss moi na mukena bambongo nae Flori Mwana Mputu, Bambote Bele Sikazali, mon vieux Dominique, Bambote Bele Sikazali. Et aujourd'hui na Yambeli Bino donc Yann donc Bayangambi babi yendi mwana bakoko moto na boanya ada journaliste chercheur. Donc lelo tout betama solo banakin vise ya vite vivre na kin awa actualité. Donc côté père spirituel to bingaka ba pasteur ba kambia mangomba ya minene na République démocratique du Congo au basala pe combo partout dans le monde. Alors vise ya comportement ya conduite na bango donc na bandimi. Donc tout le monde a mingi bateau mais un peu salir de réputation donc il y a pas pasteur ils ont pas pasteur bango moko. Alors pourquoi on ne sait pas? Alors aujourd'hui tu découvrir ce qu'on va vérité na journaliste chercheur lelo donc yang babi mwana bakoko moto na boanya avec un peu expliquer biso selon expérience nae. Bonjour maître Yann. Bonjour ndeko journaliste. Moi toujours en forme. Ah, ça qui m'a on en forme ndenge nini. Toujours en forme, mais ça qui m'a trop. Ça qui m'a pas dans pena ma ton en forme matin. Merci maître Yann. Donc il y a la Vérité Universelle TV en tant que journaliste et chercheur moto na boanya mwana bakoko o meka un peu ko expliquer biso moi muke parce que bana baza ya kulela mingi na mboka na biso République démocratique du Congo comment na mingi ba père spirituel to bengaka ba pasteur donc na soit disant ba bengaka ba nzambe mais toujours mon réputation et ça toujours ko beba dernièrement to landaka pasteur moko na kombo ya pasteur Moïse Mbiye on va citer le nom parce que ça to ba vérité Mbiye comme pasteur asa pasteur ya to yebe na kombo ya pasteur Mbiye ah to chanteur chanteur il y a un grand chanteur mon quoi ba chanteur oh le losoki anobetaka bandule o fali na faire babetaka akosa bandule wana basate il y a la musique chrétienne fali na mbi les musique chrétienne non depuis il y a question non. OK merci question na ngeza komona tulanda ki pasteur mbi na ba réseaux sociaux donc na moko ya mundimi nae na tribunal azo déclaré que Moïse Mbiye Eliane Bafano oui n'a que vous êtes au courant tant que moi na mboka o yazo loba que Moïse Mbiye a salir réputation nae a publier ba réseaux sociaux mutakala nanga musu komuna sous un père spirituel o akadraka un encadré de ACK vous l'un des fondateurs de l'église de réveil en République démocratique du Congo évêque Pascal Mukuna fondateur comment est l'un des fondateurs de l'église de réveil Azan de pasteur il y a église nae na bato balandaka ye. C'est vrai. Azan fondateur création ni comme nae vraiment puis bien ba réseaux sociaux oui mutakala na moi si na kata mutuka. Pe moi si anda coûter mais moi si moko comment on peut dire likango si je peux expliquer bien comment na mutuka ta que un père spirituel akamba kalingumba. Et ça normal à Salango. On est sa deuxième vie nae. Première vie nae et sa première vie nae au batu batala ke baby ke pasteur Mukuna. Babenga ke le bongo. On a première vie nae. Bisonyo surtout aux arna vie auto salara.
na o to sala raté na o to sala rabat ba monaka na o to sala rabat ba monaka te mais o ce que monai na réseaux sociaux le o kimbango sungi le monani et sa deuxième vie na deuxième vie comment expliquer parce que lui il est passé na moi deuxième vie na yangonde biso tu na ba deuxième vie nde sika to se retrouver ba mutu ba classe na ranini ozani ya mato za mutu oza auto penser que ozali to oza yango te ozo comprendre wande za na deuxième vie wana oyo kimbango sungi po kimbango comme on est ici révélateur des choses cachées molimo mon santo oyo po boyo linga molimo mon santo a sali de façon que a révélé biloko oyo e bandaki moko na kanso bani na mbiye obandi na nani obandi na mi mais misupe bazali pour to reçoit tout un décennie nango taka kimbango ke salango ayo salango na moment moko boye oyo congolais no sa distraité na mambo le kana politique congolais no sa distraité na makambo zo le kana na baitonga auto bengi ba église vous comprendre eza blague te eza conscience ya mutu nzamba linga ramener biso na raison moko boye alors si je comprends là to so kende esengeli te babisika ni to so tia lokolo bible ekuta pekisa biso babiloko wana bible lobi il est bon que le brebis connaisse leur berger siko ba berger ya ACK ba brebis ya ACK tant ba monique berger na biso pena mutakalize bana kini bolimbisanga na terme ba monake berger ya ACK mutakalize na réseaux sociaux asa makambo oyo ifala sango na ndako ma sala na kati ya voiture et sali réputation na ye na suka subi na sachet c'est que moi si on peut na ba audio to yoki na ba vidéo musu totali azo ba keno amela ke biloko makasi ko zani soki drogue te whisky te bangi te amela qui donc c'est-à-dire pasteur nda amela ki biloko ya makasi ameli moi sans biloko makasi mais oui pasteur ezaka ba biloko amela galère te yaka o pesa game efficace et pesa moi bonia ba muki azala nango biloko nini na le maître yang ba bi mwana bakoko to découvrir biloko ngoza na nini parce que yo lo ba no ba vérité po bana kin ba pesa yo misu matoi donc misu pona kotala matoi pona koyoka biloko nini o ya melaka bana kin bo comprendre que lo moko bazana banzoto ba banzambe te bazana banzoto mukanda ya nzambe atalisa biso contradiction nini eza na kati na lobi bien mukanda ya nzambe po biso mto komisango mukanda ya nzambe OK ça mukanda oyo mundele asalaki Bible c'est la sainte Bible c'est la sainte Bible mukanda wana nde esalaki tango bango ba hoteya batela makaliboso na biso bo sentiki ya hoteya nguye ya azote ya liloba ya nzambe ka mukanda lobi bolanda oyo ezolibana bolanda makambo to sala raté mingi oyo to e mana mnoko na biso mais est-ce que congolais ayebi ke oyo bimana mnoko na biso ndeza mabe po ekota rezara ya mabe te oyo bimana mnoko na biso ndeza ya mabe oyo ekota rezara ya mabe te na peso exemple mo typique to ko lia na awa shawarma tala kombo kitoko eloko mundela sali eloko ba libanais basali to le pena bo shawarma ekoti na mnoko na ngate za ya goût ya kitoko ya bien ba cha mayonnaise na ketchup ceux qui payent ya poulet ceux qui payent ya viande ceux qui payent ya niaou ceux qui payent ya mboa neti bande onanga baluba mikolo baso mboa taliza ngo pe ya mboa ekoti kitoko mais so ebimika na sanjango ekomi yama boki ma bisanza bopesa ngo kombo so comprendre donc oyo bimana mnona biso ndezaka ya mabe donc bandimi ACK nde ba comprendre que oyo zobima oyo bimaka par rapport ya oyo pe ba moni pa ya pasteur c'est que oyo bimisela na biso na mnona nyose zalaka ya mabe musala na oyo salaka yango esi monani donc musala o passe avec mukuna salaka yango donc si je comprends bien no expliquer bana mboka bana poto pardon o balanda biso donc c'est à dire que musala oyo to moni makam o wa vidéo o to moni bilili o to moni pasana ki partout c'est que vie oyo salaka nde yango wana parce que biso to yebele na côté maliboso bosa batu donc ko ça ba campagne d'évangélisation mais tout le monde qui na balolengi muso o to kana ko mona te et ko ça la piège quand même yambo tena song solo so ikoza la PhD so ikoza la nini na tunono eloko moko ndeko mbi ya sala ya kwa kisameki na eloko ngoti tozana ba photo na ba réseaux sociaux tozana ba vidéo ndeko mbi elera ko c'est en fait un grand talent masana yemba ala pasteur mbi aza pasteur te aza chanteur mbi atele marandeli boso batu aloba o mukio ya yebi na bible o yo poko oyebango yo poko salango ba peso ko espace ba peso pétant et
le fait au salon mingi au comme mire ngaza pasteur yenda pasteur tant comme mire lingo laxate ko ça au comme pasteur titre pastoral ba côté le rango les science mobimba ko soit titre pastoral donc ça nsaka tes amis katete bango bazo hériter biloko batata na bango papa na ya préparé tant que comme pasteur lobby il va consacrer ba moi temps reconsacrer que tant no yo ne loro no yebisa yo o eza très cher que ko loba biloko na tout loba ye asa ko isami na babiloko ngo obi akofuka makolo nani alimbisa ye akofuka makolo pasteur mukuna to musu ba événement susu bon akofuka mina makolo pasteur mukuna nzoka mukuna ye bakite ketinga zo sala boye aozo o babengaka ezo kota ye quoi babenga ngo nini ya chelo boko so sambe albi ko songela te oyo kisibiso basala nzambe soni ko songela te a bénir ye nzoka ya so bénir muninga so transmettre ye yo pe tourna yo pasteur oyo ya pe ko fuka mela ko bénir mukuna po limbisa mukuna ye pe ezwaye bon bino nyoso biso tout on a catagé de l'éternel et ça livre mon nom commun le jeu de l'éternel biso nyoso to na catagé na bato mabe na bato malamu to na catagé donc pasteur o mekaucha mais siko comment expliquer yemo oyo ko esuna eloko ngo il fallait se rendre compte que eloko boina ko sango tala à se retrouver dans la même erreur. Vous comprenez? Mais baza basali, baza ba coopérant, baza sala nzambe te. Baza ba pasteur, ba serviteur de l'Éternel, ba ouin, ne ba mbera ba sai na kolo ba ouin pe ma nzamba wendre bango ba sai na nzambe musala. Baza ba coopérant. Na ko pe soit 3 versets na so ke pas grand frère nanga Roger Baka. Hein? Otangi dans Matthieu chapitre 24 verset 4 à 5, ou dans Galates chapitre 1 verset 2 à 3, ou dans 1 Corinthiens 12. Hein? C'est des chrétiens apostasie. Baba pasteur te batouana. Comment expliquer baza batute nga nazo ebisayo. Bakambara plus de donc centaines de personnes bayaka na sama kona bango bafuka melaka bango basai na nzambe boy comment oyo biblia elobaki bango ne baoya kotanga kombo ya baoya kosala na kombo ya Yesu bango ne baoya kosala mbongo na kombo ya Yesu nzoka Yesu ngo pe boya kosala mbongo na kombo na ye pa exista na ete papa na oui biso ba makambu so na mina bando panza awa na ko longola même dimension spirituelle no kando za boy Yesu existate solo maintenant il biso mamba solo comment expliquer ba que Yesu a existate mais tout le monde na Bible donc kombo Yesu ezali donc na ba version to pesa wana et comment mbeka na Bible wana pekaka oyo ba Bible o donc basali nyonso ya nzambe batizaka la même Bible wana. Pas journaliste. On en est conscient nous deux que Jésus-Christ a descendu à Abraham. Oui. Jésus-Christ est descendu à Abraham, tout qui est au totanga Galates 2 et Galates 4 et Galates chapitre 4 verset 22 23 24 à 25. Pour moi on a pensé aux autres là-bas c'est biso que histoire moko comique, histoire imaginaire. Il y a histoire, il y a Abraham. Ce qui Abraham, Jésus-Christ a descendu à Abraham. Il y a Abraham a existé. Bon, généalogie, il y a Jésus-Christ de où tu es. Il y a Abraham a existé, c'est histoire, encore imaginaire. Tu as commis, c'est imaginaire. Comment? Au monde, il y a français, il y a dictionnaire. Il y a Bible, il y a dictionnaire. Mais Bible, il y a Sangisa, il y a commis. Mais tant que ma communion va bengi livre saint. Mais comment livre saint et que nous allons avoir contradiction? Est-ce que que livre oyo to bengi Bible, il y a des versets ceux qui yo otangi yango na français car même verset ngatangi on a lingala et kendenge mususu. Alors que français oyo otangi na Bible so yo moko lingo limbolango pendenge mususu. Mais Bible lingala alimboleli yango pendenge mususu. Comme entre le marteau et l'enclume na libaya lisusu maître Yann nana mutu na morona no siko otango zo expliquer bongo teke au moins teke ozo kitsape kondima batu mususu siko nani to kondimela Bible ni auto kotanga non kitsa mutu kondima mutu mususu ta non kitsa kondima mutu mususu ta ponga na papa journaliste to ko abandonner émission yo olobi yo les mignons de la presse yango ça na ngata les bogards de la presse
hein les boga mutu musunga mignon mutu mususu hein okimiango parce que bike kombo moko si salama vrai ou faux okimiango parce que bike kombo moko si na yo kaka ndenge mo pete oka kombo Jésus Christ maintenant monai c'est pas moné bazali à l'époque là mais avant d'appeler ce verset biblique oyo na peso non moi histoire oyo papa journaliste les mignons de la presse est-ce que bike Jésus Christ aïe après histoire pharaonique oui bien gros après histoire pharaonique mais qui non les leurs ça date de 21 siècles hein 21 siècles ba lukara babiloko oyo ba pharaon ba monara yango ba bague ba canne ba potier et lorobo et chaînette il y a roi pharaon il y a Toutankhamon il y a nani tout ba monara yango et monanara mais comment est-ce que muto aye na sima histoire na yepe o ba beti na biblia ba ba kimaki na Égypte ba kimaki na Égypte pape Jean-Paul II aye na Sénégal si je ne me trompe pas entre Cameroun ou Sénégal aye alobi boye moi si soki baswani na mobali ne akima wapi azonga wapi ndaka ba boss na biso to yebi c'est-à-dire Marie akimaki na Jésus o ya Bible ya mundele akimaki na Jésus na Égypte Égypte za wapi na Afrique tozo sola te pire encore que quoi en Égypte mboka oyo ba bandeko to bengaka ba archéologue o ba sala ba recherche ba biloko ya kala surtout mingi mikuwa os de nini os du Chango os o comprendre mais qui non lelo ba zola bisota elamba ya Jésus Christ te polaire ba betaki ba c'était na Bible elamba wana etikala ki ba betelaki yango to yo ba betela yango zeke o comprendre total ngano na film hein ata ilamba ba monate ni sandal po tu wana balongolela yango atikala bolumbu ndenge to yoka bakenda tansu na Israël tete ko bateka bakenda Israël akima kitangu tangu akima en Égypte musala na yetu asisa ka en Égypte azonga raté azonga raté ne wana kende ko prophétiser ke ko koloba ke po eza prophétie koloba ke na osengela bino pa ya tata atindela bino mosungi un consolateur qui sera avec vous, mais le monde ne le connaîtra point. Histoire. Mais esa histoire oyo batu mutu basali histoire wana. Batu ba déformer des histoires parce que Bible mutasali ngoza mutu mwindu. Wana pe esa découverte pas na oyo ki on peut suka lelo. Bible mutasali ngoza mutu mwindu. Muta déformer des Bible mundele. Vous comprendre? Wana ce qu'on a kepe so verset na chuté. Na kepe so verset à question tunaki. Tokotanga na acte chapitre 4 verset 12 bandeko o bazolanda biso na émission batanga na acte chapitre 4 verset 12 kuna bazomona biblia zebisa biso mutu moko te akobikisama na kombo moko te ezali kobikisa bato na mokili kombo moko te mais ka bible na tala place ake contradiction akebisa bino ke mutu akobikaka mutu akobikaka kaka na lipate akobikaka ata na liloba nyonso ya nzambe kaka bible ke ramene bino ke sabino ke mutu akomona tata te sanki amona mwana kaka bible na ke sabino eza na kombo mususu te leki kombo ya Jésus Christ mais kaka wana na acte a souligné nyonso mutu moko te akobikama kombo moko te kobikisa par là maître Yann donc so par là yo oko expliquer bato balanda nini par là parce que même si ba verset belé za ko contredire kaka muning verset mususu alors par là ce que oko expliquer bato nini non expliquer bato que nyonso totanga na bible eza histoire o pe to mona ka bo eza histoire mais histoire histoire mo bosko existate comment expliquer ça existate mon cher. Si je comprends bien, yoza mwana ba koko, alors fumu kimbangu. Fumu kimbangu. Bayangambi meso benginga yan. Non loba. Po yani akomba mindele. Metango bengaka bayangambi. Voilà. Muto ayebi ngai. Muto ayebi ngai. Siko ofandika boye, olingo bando prier. Obeli komba fumu kimbangu aoyambala moko aoya voilà là c'est la question na ngai fumu kimbangu ye moko wana aza envoyé par Jésus-Christ parce que yo moko wana siko osolo baka Jésus-Christ a existé mais yo moko wana ozondimela Jésus-Christ ozondimela fumu kimbangu
Au monde a été moi complication, on a compliqué moi bateau. Merci papa journaliste et qui tient mon thème. Tant on a quitté mon thème, bon on a tal à ce qu'on a bakimbangi se permettre à peine à la caméra. Bakimbangi c'est baza ba chrétienté. Fumu kimbango pe aza motinda mi à Jésus-Christ té. Ça c'est de 1. On a c'est là yo non. Réalité, vérité. Makamna lo bakimbangi c'est ba ebiango. Nga na descendant ya bakimbangiste. Maman na nga za kimbangiste. Papa na nga baba kimbangiste. Mais nga na kimbangiste té. Nga na kimbangiste té. Tant on a sali ba recherche oye ba fumu kimbango azanani. Na comprendre lo moko. Ah, nzambe to kolukaka. Ye, wana keluke su na kata ya mukanda ya Acte chapitre 4 verset 12. Azanzambe mais Yesu moko atinda. Ah, Yesu te mutatinda ye. Yesu est incompétent. Jésus-Christ est incompétent. Batindi mission, il y a histoire dans la Bible. A koki mission na tabi. Na ke senge la bine pa tata. Kanda nzambe. Kanda nzambe liko nanga. Jésus-Christ. Nzambe take mutu, pe nzambe pa loba. Ngape na nzambe, mais na baza likolo na biso. Na koma nzambe na position nini? Il suffit kana bando bota. Na bandika kobota mwa liboso mi bale misato na komi nzambe ya bana na ngai nyoso tu bando senga ba mona ngai ponga nde tata na bango wana zongso pe kaisu na Bible Ephésiens 6 komisa tata na onda mama na bango nde banzambe na oya se enfin que mikolo na yo e umela place moko te balobi na komisa nzambe moko boye mais so to so ngimo so ke na jeunesse na de jeunesse ti oke ko na place mo baloba ongumba mela di commandement ongumba mela ka nzambe okofuka mela ka nzambe bike côté yango na sikote yango na siko lokolo lobi etuni mutuna na wana ya liboso avotuna oya okofuka meleke côté ese loko bakotsa biso na mutu tozalaka na ngote bakotsa biso na mutu tozalaka na ngote mon cher bakoko na biso bayebaka nzambe be moko bako benga ye nzambe ampungu tulendo Dieu tout puissant. Abanda ko yanola bango aussi bazo senga o ndelo baka aussitôt demandé aussitôt reçu. Pourquoi? Parce que bazalai kana yemoko yende nzambe. Mais car bakoko na biso mosusu parce que rétorsion salemaka trahison banini misusu ko banga ko se sacrifier po bakufa na likambango ba trahisaki. Yango ne permettre que ngai non tozalelo na ba souffrance boy. Mawa ya tata nzambe ye moko fumuki mbangu nzambe mpungu tulendo ye moko aye lisusu aye no na kati ya prophétie ya mama ndo na Béatrice Kimpavita apesi prophétie après ye koya kimbangu ta musalinga bima na ngolé mais car na likamona kimbangu bima na Congo mwana ana ko bota akoya le paracléos l'esprit de la vérité. Vous comprenez? Donc, ça va ma bombe mi moro boy tata journée soto bito fanda awa na bandoloba au salide atati lobby. Donc au moins na place mo na océdé. Place mo na biso que Jésus-Christ azan nzambe. Place mo na biso te que pas à mon nzambe. Bon yo zala nani so Jésus-Christ ka yende mon nzambe. Voilà maître ya meka pina ko expliquer biso bien au lobby que Jésus-Christ azan nzambe te. Alors pour na yo nzambe asa fumuki. Mais pardon. Question autour qui Kimba waza molimo mon santu aza envoyé à Jésus-Christ. Oui, aza envoyé à Jésus-Christ c'était na sens nini. Boyebi ke na kati ya Bible. Balobaki Marie okozwa zemi ya molimo mon santu. C'est-à-dire molimo mon santu aza tata ya Jésus-Christ. Mwana wana Jésus-Christ. Vous comprenez? Molimo mon santu tata na ete. C'est pas aussi mais na linga na luka bangot. Na luka bango ba chrétien. Passer ba aussi kama. Mon chrétien ça quoi mutumo baza aveuglé. Mon chrétien. Un croyant sous te aza aveuglé, un croyant aveuglé. Nde mona bande ko mususu ba kimbangiste baza ba averti aveuglé. Papa, soka mukolonga okoma kimbangiste, yo okomi kimbangiste, okomi na ba okoma na ba découverte moko boye pokuna nde mabomba mia mokili ezali. Kuna nde lobiko ya mutu mwindu ezali. Mais tant que le christianisme, à partir de la question de non, envoyé à Jésus-Christ, christianisme, mobimba yangona. Dans toutes nos questions, mon corps. Et ce mon musulman chrétien. Donc ça, micro, t'es pas normal le bâti. Continue. Et ce mon musulman chrétien.
non te et ce mona bouddhiste chrétien non te et ce mona mais tozo mona un chrétien kimbangiste et comme mutu mo basambela alandaka banzela mi balé ba kimbangiste baza bato oyo balandaka voix idéologie l'indusa ya fumu kimbangu vous comprenez mais quand même tout le monde vous appelez divisé problème exact maintenant on se na nuana balandaka idéolo ya fumu kimbangu ba chrétien balandaka idéolo ya mwana na Jésus Christ vous comprenez na regeta mingi ba Christ na suka men ezaka ba kombona ba Christ na baneza bilomo imaginaire nzambe aka moko fumu kimbangu nzambe mpungu tulendo to mettre idolo wana ebebaki kaka partir bakotisa kaka kombo ya Jésus Christ mais total sabino moke pourquoi bakotisa kombo ya Jésus Christ wana est-ce que biki na 59 na 1959 na lobango la plupart ba émission na lekaka na 1959 l'état congolais ezaki non colonisé par l'état colonial belge vous comprenez l'état colonial belge ezaki colonisé alors église ezaki ya liboso ya mindele ezaki église catholique vous comprenez les protestants ka basala pe ya bango kinto di tango ezaki na église kimbangi c'était kinto di vous comprenez bande osambela na nkuku église na bango ezaki officiellement reconnu na l'état te nde mfumu diangenda onga na bengaka le subliminal mfumu diangenda nde ayako sala de façon que ayako sala ba démarche église ezala reconnu na niveau à l'état car na 59 non Congo est indépendance te Congo à la lettre K oyo ba ko ngate lelo songo bato batangi mingi mais moi makambo muke na ezobunga ba ko mango na lettre K biso ba africain to ça la lettre K Congo to komaka CT to komaka songo te Congo po ba koko na biso to komango na to koko mate ba soso na biso te ba koko c'est-à-dire KOKO ba koko vous comprenez donc à partir de là 59 nde église kimbangisi ayekozwa aval ya kosala ngomba ya kobimina na l'état et comme reconnu officiellement dans l'état le 24 décembre 1959 vous comprenez toi ba chercher toi bana to botami na ba lignée wana ndenge moko peka na yo mais au milieu binde na tepo wana katia ignorance moko bo vous comprenez papa journaliste nde par partie wana nde déviation au bakimbangisi bakotisa ki christianisme mais fumudiange ndalo baki tôt ou tard qui vivra verra et longwa mais c'est les bras mais christianisme était na kimbangisme ekolongwa soki kaka ba jeune kimbangiste fait c'est-à-dire la jeunesse kimbangiste et s'est révolte moko boya bien ya ba sage les révolte moko boy euro ça que ndeko bas boanya esala bakomi pena bafandi bafutani tout si mutu tembiso to zaka bakimbangisi to landa idéologie ya mutu boyit vous comprenez yango wana tala mais comment est-ce que oyebi que moi na po exister il faut tata na exister liboso oyebi que ça la bongo moi na koko existe ko exister liboso tata te mais ndene bino bozo so Jésus Christ bozo tcha liboso tata na ekutu botchake na sima yebi sanga na kata l'église to yoka na Congo bembela nzambe to Jésus Christ mais olobana ke bayembela nzambe po so moni tata omoni mwana bongoti mais yango na kasite so moni tata omoni ka bible na simbi oyo eloko erreur oyo onga na ndi bango te mo simbi ngo tanga il faut to tanga ka yango ngana biso ke na sa tanga ngo ndimba ngo te na sa croyant ya Simon Kimbangu yoka na bisao kozala na ngai croyant Simon Kimbangu bakisela ngai eloko moko po fumu Kimbangu lobaki to tanga ka eloko oyo poto kanga moyibi na eloko oyayiba qui c'est ça c'est la seule objectif et ça la ngala tangango po e bakselanga connaissance on a l'air na solola na yo na talisa yo ko balanga bible écoute le bible ngalo biso mais to tanga kasi yango te tant to tangango yo limboli nga pe na limboli to sali partage des données ndesika yo omona pum yo tikali siko kidiba mais sozo kimbangi so fani singa na ya obika ko solola nga mambo te te bara muta te menga za kimbangi c'était to ko solola na kimbangi c'est o za formé na ba makambo te o za kimbangi comment expliquer parce que bien que on dit mais là kimbango yende nzambe na mais faut ça kimbangi c'est omoni siko place erreur monsieur eza wana congolais nyo surtout na Congo quand ça kimbango ya pona ba kimbangi c'est kimbango sala ku église te kimbango après son incarnation de l'église et ko botama incarnation na nzoto fumu diangenda kimbango sa ki église te kimbango mwasi na ye
Kimbangu azaki na tonga batu bandeko la ba disciple na ye. Mais on comprend que batunde ba komisa que Kimbangu azaki envoyé à Jésus-Christ. Moi on a betelo lisolo il y a 59. Le 24 décembre 1959. C'était d'abord un pays colonisé par l'État colonial belge. Vous comprenez? Après de te komana na sika ya ben wana. Papa journaliste. Omoni Manzambe ça la politique. Et ça auto mona te. Parce que na auto mona so bio que ça la recherche au luka o vraiment yango ndenga kati. Après comment on a place auto lobara muto sumuki. Tant muto sumukaka. A perdre l'eau les bosser sa foi. OK, Biblia ezebisa biso ko sumuki sabato eza mabe. Vous comprenez? Yango wana fumu diangenda alobaki mutu na mutu asala ba recherche. Na ba recherche o biso tozo sala, o ngana salaka. Eza pona sunga moko mibale bandeko ya Congo ba comprendre ba makambo nanga. So comprendre ngo o comprendre ngo na bandenge no mo boy. O be nga antichrist. Oui, merci coup de chapeau na bato ba be nga antichrist. Be nga na ndenge nyoso. Nga na linga natali sabato kake. Nzambe azakaka. Moko. Et puis na opeso na komba Nzambe ngo oboyo linga Kimbangu. Ba tunde ba kubanga ke Simon Kimbangu komba Simon e place uta to e bango te. Ba tu su ba ke su ba opeso ba référence biblique ba bandeko musu na sana émission. Ndeko dadi asumbe. O Simon de Cyrène nga betelanga histoire de Simon de Cyrène alors que so nga betelanga histoire de Simon de Cyrène OK mingi na Bible. Si on comprend bien, donc ensemble, on a bandeko baolanda biso partout dans le monde. Incarnation, il y a Simon Kimbangu. À ces carnats, na autre monde actuellement. Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que par là, est-ce que vous éclaircissez ma batounine au bateau landa biso, ba Kimbangiste, ba chrétien, ba partout dans le monde, au bandimilaka, Simon Kimbangu ya of Kiangani. Parce que monsieur bandimaka. Merci na mutu na papa journaliste mais na place wana na lobaraboui et que Simon Kimbangu Kiangani aza chef spirituel yende a incarna diangenda wana nona kene nomba moko. Pourquoi? Parce que diangenda incarna tata nae o bobenga Simon Kimbangu ya liputa. Ozo comprendre? Yesikoyo a incarné aza incarnation ya diangenda. Pourquoi? Parce que bango mi balé bazaki prophétiser et pas ya mutu moko. Ozo comprendre? Et pas ya Simon Kimbangu. C'est-à-dire eza iloko oyo likamba molimo mo santo ekoki ko kimate ndenge mukanda ya batome ko biso ke molimo mo santo akozana bino libela na libela. C'est-à-dire arbando changer karabapo o iza nzoto même yemo kokolezo ya Bible wana ba beta ka basete o tilelo ba archéologue no ba ila biso tali elamba na été ni sanda ni mais ba retrouver biloko ba pharaon alors que ba pharaon bazala avant mensonge. Vous comprenez? Nego na koko hésiter te pour na biso ba mambona. Si on comprend mais si je comprends c'est que wana kaka ya Kiangani wana kaka ndi wana ya liputa wana kaka. Oui. Ye kaka eza ye kaka mais na silogan na bango ba lobaka ye kaka mais tant tout le monde on a landa bango moto tant tout le monde ke yende tokoloba père spirituel yende mtabanda masolo ma se karni na autre tout le monde mikolo mais pourquoi division wana obosa nango église Kimbangiste o toyebaka kala o bakoko na biso bayebaka kala so pourquoi cette division là? Tout le monde a mususu ba fuka na division tout le monde a mususu ba bi banzambe na bandenge mususu. Tout le monde a pas oyo kyanga otoza na oyo ngambu mususu tout le monde a mususu ba benga ba banzambe. On m'a dit moi confusion totale. Bato baza embrouillé. Tokondimela nani pe tokondimela nani te. Merci ndeko journaliste na motuna wana. En parlant de la division et église Kimbangiste na kanisa une fois déjà pe bazwanga na émission awa na HD Pro Kimbangu mais eza nini omoni tata Nzambe mo kazalaka politicien même na likolo o bino bokozelaka likolo ndenge ke na likolo ndenge boyebeli ke na likolo les ciels ndenge lo les ala likolo kana ba émission na mukolo ya na parce que lo les ala raté lo la pesa raté likolo mundela sali Nzambe asala likolo abenga ngo les ciels
So, Laxi, tu regardes où comme ça? Je regarde au ciel. Et tu regardes où? Je regarde la terre. Dans la Bible, le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Vous comprendre? C'est-à-dire, dans une division, il y a l'église qui mbangiste. C'est spirituel, c'est sacré. Et ça, il fallait salement. Il fallait penser. Tu as prié division parce que tu attends Zambaza Mouto à Sangisaka. Vous comprenez? Na pesi mbote mingi na ne papa Simon Mbango Kiangani. Yende alata nzoto ya Simon Mbango liputa. Molimo kwa nzoto wana eza nango ya ye Kiangani. Molimo za Simon Mbango liputa. Mais yete mutakabola église. Division eye bambuta mingi yo bazana kati ya litonga wana bayebi. Place division outil. Mais na bambuta o bazana na ngambo ba bengaka 26. Na bambuta bazana ngambo pembeni ya Simon Mbango, pembeni ya Nzambe. La boussole. Simon Mbango Kiangani. Pembeni na ye. Na bao baza pembeni na ye. Babi na bango oyo leka pembeni. Babi na bango ezo leka te parce que ça likamba molimo. Tout que etanga na mukanda ya santu na Osée chapitre 6. Au mona na Osée bazo ebisa biso. Batu wana bakokende. Bakokende ko sala esika na bango. Batu wana mukolo bakolemba. Bakoluka ngai tata Nzambe. Mais sika bazali bakolemba. Pour babenga mutu azaki mbangisi il faut siège neza wapi ndenge mon catholique siège ezalaka na catholique na Vatican ba kimbangisi siège na bango za na kamba voilà siko faut tunda bandeko ya 26 siège na bango za wapi siège na bango za ndako Armand Yangenda wa basolela zotonga tin zotonga 4 t wana zotonga école de musique siège ya bakimbangisi za na nkamba siège ya bakimbangisi za na nkamba siège ya bakimbangisi za na nkamba na bien mbala misatu po bino bokomisa die 3 fois 5. Ok, Dieu n'est pas trop facile. Dieu a ça comme moko kimbangu. Mais yo bien ngoteke ba chrétien. Tant baloba na komba tata mona pe molimo musantu. C'est la Trinité ne baba azaka nzambe za moko, c'est la Trinité. La Trinité n'existe pas. Mutu muta combien la Trinité n'existe pas. La Trinité si la Trinité existe. Mais pourquoi est-ce que dans la Trinité tu parles à mutu moko Jésus-Christ? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que Bolinko mona na mtatate avant bomona mwana après boyo mona mutu mosusu bino bolingo mona mka mwana avant bomona nyoso non koko ton père est là on a des bino ressources bino bolingo memelela biso yango te ezara na mambo tata Nzambe na kati ya famille opesa bien éduqué ba yebisa bana so babeti kokoko ya ko yebisa parent de babeti kokoko po te bike ba yiba babana te bike ba ko sali kama mabe ko ya te bike mona koko ba ko répondre te na mutu etango ayi. À moins que mon aïe baké muto aya réfléchir pas nabiso. Oso comprendre ma ramna ibsao. À moins que mon aïe baké muto yo aya rakoluka le mignon de la presse mon père. Oso comprendre mon on le bas. Abisomba mon papa était sorti. Mais pour la nini na mambo nzambe bolingi bochaka mbala moko. Pour la nini na mambo nzambe bolingi bochaka mbala moko. Yesu liboso tata na yena sima. Oso comprendre mon cher. Eza bongo. Maître Yann donc place on a bokaboni place bagi baza baolemba entre il faut babenga il faut entre temps ba brebis baza perdu baki place morta mususu eza nzela malamu te lobiko eza te mais bozomona te ki eza ko perdre ba brebis ko tia bango na ba wana nde place ezo senga siko conscience à mutu na mutu actuellement ce qui se passe là-bas na ngambo na kuna bayebi yango parce que ngambo tozomona même bato babingaka banzambe bafuka melaka l'un des frères na obenge frère parce que c'est un frère aussi l'un des frères tout le monde qui a publié na ba réseaux sociaux ni ado coucher la moi si mais entre-temps na lingomba kuna bafuka melaka etaka nzambe. Est-ce que yépe azaki na prophétie? Est-ce que yépe azaki basakola avant azala? Zomona c'est un peu moni yo tata mignon de la presse oza tata na mon sinayo na ebité so na tunyo mo sino oza na très jeune bogar li susu mignon ozo comprendre okokotanga komba mo sino na nani ate po ba o linga lobita muso silika vous comprendre donc ezala ngate vous comprendre par là je vais te dire quoi oza tata na kati ndako tata nyoso na kati ndako na chaka eo babengaka ba principe ba règle à établir on a kati ndako moi no c'était bi na ndako na biso to comme 20 to bi ma libanda te vous comprendre so il mona moko buki ka règle abimi libanda et ka suis accident
Faut y tata. Faut y tata te hein. Pour ici déjà tata établissait qui ni nakati ndaku. Ba règle te hein. Et ça on réponse à tout court. C'est-à-dire nakati ndaku ya Simon Kimbangu. Acha ba règle ye nzambe. Acha ba règle, acha ba principe et méthode. Ache o esengeli kotia. Yo soko bimino nakati ya cercle wana. Obuki da mbeko. Cercle ngoza ni ezankamba. So bimino kana ngambo wana, OK ça ni kamna nakati ya ngambo mususu. Obuki mbeko. Wana biso ba chercher mutu to sala ngo ba recherche to mona ngoza bongo po Simon diangenda le subliminal aloba na tiki bino nakati ya cercle. Mutu abima na cercle te. Boka bwana te. Oso comprendre. Oyo kaka bimi na kati ya cercle soit sali bêtise ça faut te Simon Kimbangu ta et ça peut faut te yeta na ucho peut ce exemple et ça faut te église ta aki ça ba bêtise na e pour no laksa bino ke asa o bino bokanisa raté pourquoi parce que azan bazana bana nzoto bana musuni pour ne pas citer des insanitaires ou les qui na kati oso comprendre. Merci. Là c'était Yann Yangambi donc moi na bakoko donc moi na bako les grands chercheurs donc binomoko voilà to so la ngopé dafato kabwana donc kana lobaka moi na bakoko moto na boanya c'est un grand chercheur nous qui ba vérité o ya pandi donc minga on le bezate quoi wana pesimbote na Starboy ma papu aigle donc Kade boy sikaza ba mbote belé et na pesumbote na bosanate donc na boss kiss Gomez donc mbote belé ska les grands patrons de mbote beska zali maître Yann tant que chercheur na mbi ko to mko chiter moi ndambu mais vu que l'actualité peut te passer dans la politique na ville à Kinshasa tout le monde Kamere azaki un handicap chef de l'État mais la mita au azan en prison oui bien sûr mais après procès na bango au le cas dernièrement mi komi balé tout le monde maître juge wana ko asimba ki makambo na mita oyo atiki biso oh akufi oh mais ça normal atiki biso c'est non atiki il y a des donc bah fait lelo na ba 5 informations déjà panzani okolo banini parce que mara som takufi tamususu assassinat tamususu corona parce que yezaki à bonne santé à bon terme okolo banini et comme singa ndeta tana kufi et comme singa makasi et comme singa penza mais ça normal na ndenge nini oyebi ke maître juge Osambisa Simon Kimbangu mi balé bakufaka en plein procès bakufaka donc bambu ya Congo etambolaka pena trop na kibonzambe mais lelo bobenga ngo ketamsu balukisi ye babomi ye tamususu ya ndenge tolobaka biso ba chercheur il y a des signes qui ne trompent pas l'histoire ne fait que se répéter ndeko Vital Kamerhe en tout cas nga politicien te mais to tchaka moi mutu parce que to ça ba congolais parce que ngai na kanisa ndeko Vital Kamerhe l'air comme du cab ya mokonzi en tout cas tamusu ba ko changer comme pays na biso en tout cas tamusu ba luka pe ba la biso identité nationale pour to zala na ngote on attend au kala ba benga carte pour citoyen yaka tombole ngo beza vert mulai carte pour citoyen so yo congolais ba tunu na mito identité nationale na yo oloba identité nationale na yo ou sa carte électeur alors électeur vient de nom électoral vous comprenez vient de nom électoral il va pour les élections donc tant que Koufi na yo ki bongo paix à son âme Kulutu Yaya a combien de centres na ngamba la moko famille penza mes condoléances la famille à maître mais boy baké la procès à Simon Kimbangu pe avocat ba juge ba kufaka mais e kamusangai biso batu mwindo tukenda olobake to bimisa Simon Kimbangu na boloko officiellement te mundele mutakanga Simon Kimbangu na boloko biso ba indo te mutu faito bimisa Kimbangu na boloko vous comprenez voilà merci beaucoup on est aquí mettre avocat comme ancêtre pour tous organiser marche pacifique pour nous commémorer ba ancêtre c'est pourquoi rapidement na deuxième volet émission l'air boroya to pe sabino ba date na ba heure précise bon zoapé bon on appelle t-shirt donc organisation oyo to sa ma bandeko belé na poto ba ebiango bandeko ebele penza na poto ba ebiango donc titre ya marche yango wana marche pacifique pour commémorer les ancêtres kamites au lelo bobengi Afrique
bakoko na biso banda be yango kama vous comprendre donc pour organiser marche wana bato mawa bato boya pena bocha ba maboko bocha donc ils ont senga soutenance mo ya makasi eza eloko oyo mwana bino mwana bakoko yeyo mutu aso déjà révélation wana et utai pa imususu te pa ya mama mulu ta musu bato no balota mama mulu te menga mo vision ya mama mulu vous comprendre donc ele kakala mingi te salema to wana nde sika to senga pena na bandeko oyo ya mawa ba contribuer poto commémorer ba ancêtre na biso vous comprendre. OK, merci beaucoup. On est invité na bino maître Yann Bayangambi invité na biso ya Mokolelo babi mwana bakoko un grand chercheur donc moto na boanya moto na mutu na biki alobi ba vérité boyoki donc ce truc to continuer tata lobby mais vu que dans za mukuse donc on peut s'emboter. Oui, merci beaucoup. Mais na personne mbote na pas de côté émission sur Mokolelo na maître John Moté maman Micheline donc le bambango za ma trotté quoi. Hein? Vous excusez, là c'est votre humble serviteur mignon de la presse Martin de Sinobi et Bazouabi. Ataba Sokoli Basouente, Bablemba la tête. Donc, donc, na yo chamumbulu na pa na kati monde ya média donc on a les bogas de la nan. On a les aux athées mignons de la presse à bloquer. Donc Maramboeza. Malabana souga rapide. Maman Mbote moi contact na bato on ndenge nini. Donc ça moi. Ils allient 089 420 71 78 na bangambo bandeko ya Brazzaville 089 420 71 78 ndenge mesana robengela ngokuna numéro ya mibale 082 860 23 47 donc mbote na pesi na Magrâce du Kuila mbote makasi na Sege Mignon Maniata autrement appelé Galiano mbote pe na Tigana ndeko nanga Tigana na yokai ya komi dormir et pas mon pao donc non peut tokuta une tête si le na lukaye donc mbote na cordon na ngai mta simbi chaîne na ngai chaîne na biso ya image cachée mbote na ndeko Maurice Michika grand frère propre mbote na kulutu na ngai Paul Malonga kulutu Spadge na niveau ya France bandeko be na niveau ya France la reine Mandibule na pesi mbote Mandibule Kina donc na pesi mbote belé mbote ya trop na papa na ngai Godé Malembe. Donc il y a ça en Belgique, il faut boire et à penser na vous comprendre. Donc Bruno dit que petit nangai na kati States na kati États-Unis, hein? Petit nanga Bruno autrement dit Capes. Donc mbote belé, mbote na kolari qui posa, ba mbote pene belé. Po wana famille, bo libota. Donc mbote pena yo moko lisusu ko pona clôturer nanga. Mais na bosa no pesa chéri nanga mbote. Yo kaye pena. Faut na pesa ka mbote. C'est mo keba na episode yo moko biso ya okima. Te ye pena na mito aye moko ça va pesa mbote na chéri monté mako Brisette maman na Brian quoi et puis c'est mbote pour Brian na oya déjà. Merci beaucoup, merci pour l'inviter maître Yann donc merci na bike ben mission est belé donc toko yamba toko sola sous makambo donc otali mboka bakoko yo moto na boanya merci mboka Congo ya ka o ba komana CT Songo Congo yaka merci beaucoup na pesi mbote na bana poto nyonso bana mikili bana Londres bana Suisse bana États-Unis na pesi mbote na Sem Kapela des États-Unis Alexandre Poutine donc na kati ya Paris na pesi mbote na kati ya Angola babitiga chama mobuki mobomi plamedi ngola ba mbote bebe ska ozali ba chéri mignon yeyoti e botika anka boye donc tokuta na mukolo ya sima au revoir.